Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi tahibin at-tahirin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Verset oyo touti kolanda ezali kolobela to ezali kotinda biso to tosa ba existence moko boye to ko expliquer ba existence wana. Mais avant de expliquer yango, na ligne koloba mo moke nazali vraiment apolitique. Nazali politicien te, nazali religieux, mais elobi te que soki ozali politicien te olanda politique ya mboka na ote to politique internationale elobi bongo te. Alors, Islam ezali kotinda mutu te asa la politique na makasi, non. Pe Islam epekisite mutu asa la politique ozali na choix na yo. Pona nini? Tozali na ba courant ya ba philosophe ebele. Tozali na ba philosophe occidentaux, pe tozali na ba philosophe o bazali na ngambo ya Asie. Pe tozali na ba philosophe oyo bazali na ngambo ya religion ya Islam. Lokola Ibn Sina, lokola Farabi, lokola Razi, bazali ebele oyo na kosilisa kotanga bango awate. Na ngambo ba occidentaux, ba philosophe to ba politicien ba créer ba courant ebele tel que féminisme, démocratie, ezali ebele. Mais ezali te sujet na biso wana lelo. Bon, ezali na ngambu ya courant moko eye na ngambu occidentaux otobengi sécular. Sécular ezali courant moko oyo ezolobake un religieux akoki kosala politique te, c'est-à-dire bazokabula politique na religion. Mais ba philosophe islam to ba connaisseur islam ba répondre bango. Philosophie politique na kati ya religion ezali na définition il faut koyeba yango. Wana sujet ekozala mikolo oyo ekoyaka yaka. Mais sujet na biso lelo ezali sujet ya kolobela verset oyo touti koyoka. Pourquoi na poni verset oyo? Pour nalandaki na ba réseaux sociaux, ezali na groupe ya ba musulman oyo bakoti na makambo ya politique, na kala tozaki na ba musulman belete na kati ya politique. Siko nde tokomi na bango bakomi ko intéressé politique. Ngai na koloba ezali mabete, mais mutu atindi bino pela makasi kuna azali te, ezali choix na bino. Mais kaka na koyebisa bino ezali nango mabete. Soki bosala ngo na ndenge ya malamu kutu ezali kolakisa bolingo ya mboka. Soki ozali kosala ngo po bundela mboka ezali kolakisa yo okomi deja na bolingo ya mboka. Po koza na bolingo ya mboka ezali moko ya kolakisa foi, kolakisa imani. Po prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ba imam balobaki ohobolu atwan minal iman. Aimer sa patrie, ça fait partie de la foi. Kolinga mboka na yo ezali kolakisa deja iman. Alors tango ozali kosala politique c'est kozali kolinga mboka na yo soki osali yango malamu. Kaka na kosenga na bino soki boni kosala interprétation ya ba principe moko islamique boluka ba conseil ya ba religieux. Pona nini na réseaux sociaux na laki moko ya groupe ba musulman balimeki kosala interprétation ya verset oyo ya chapitre 4 verset 59. Na ko corriger bango te pour bango ba déterminer ki vraiment te tina suka, mais nazali kopesa éclaircissement moki sur verset wana. Verset wana ezali na verbe moko
atiullah wa atiu rasul. Verbe yango ba conjugué yango na impératif. Atiullah wa atiu rasul. Mais ça dit que verbe moko na tous les deux côtés pour ba wawo muté kaboli yango ba e a conjonction tout et kaboli yango. Atiullah wa atiu rasul. Prophète na nzambe bazaka na verbe moko mais ba verbe on basala ngo tautologie ba bandela ngo deux fois atiullah wa atiu rasul. Cela veut dire botosi ya nzambe na botosi ya prophète ekeseni. Botosi ya nzambe ezali likolo ya prophète ezali na se. Wa ulul amr. Ulul amrana ba bandele sous verbe te. Ba kaboli bango kaka na wawo bango mibale na prophète na ba ulul amr bazui kaka verbe moko. Ba bandele sous verbe te. Cela veut dire botosi ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na botosi ya ba ulul amr wana ezali lolenge moko, ezali musavi. Kaka ba ulul amr wana bazali banani, bazali ba prophète te. Siko ba ulul amr ezali banani nde mama na likambo na biso lelo. Bazali ba président de la république, bazali ba chef coutumier na koyebisa bino ezala na ngambo ya sunnite bakoloba te. Ezala ba ngambo ya ba chiite bakoloba te. Bien que tozali pe na divergence entre biso na ba chiite na ba sunnite, mais liboso tolobi nanu te. Ezali ba président de la république te, ezali ba chef coutumier te, ezali ba chef ba famille na biso pe te, ezali ba chef per quartier na biso te. Mais ezali banani, ezali batu oyo bazali ko mériter botosi moko absolu oyo ezali mutlak. Ezalaki banani, ezalaki ba oyo ba diriger batu na mayanzambe. Na kati ya Coran tozali na ba version ezali clair. Ba version wana ezali ebele na Coran esengaka tafsir te. Soki batangeli yango yo moko comprendre ke ezali balingi kolobela nini. Par exemple, akimu swala kutiba alaykum siyam. So bila babino ke akimu swala ozali ko comprendre ke na tele misalo sambo. Soki balobi na yo kutiba alaykum siyam ozali ko comprendre ke babi au sala karem. Mais so bina o yadullah nzamba za na loboko te ezo senga yo tahwil, ezo senga yo tafsir. Ta baba ulul amr esenga tahwil, esenga tafsir. Ndeba imam balobi ba ulul amr wana ezali nde bango. Wana di côté ba chiite. Di côté ba sunnite ba tie ba Bakar na ba Umar na ba Ousmane ezali nde bango. Po ezali verset moko intiqadi, ezali verset moko ya aqida et surtout mingi aqida ya ahlul bayt ya ba chiite. Po ezoloba tosa nzambe c'est-à-dire landa nzambe pe landa prophète pe landa ba ul amr. Ul amr bazali ba présenté président de la république azali ko mériter botosi à 100%. Mais botosi na ye ezali ndenge moko te na ba saint na nzambe na ba prophète bazali na botosi moko ezali mutlak mais ezali absolu. Mais tandis ce président azali na botosi moko ezali absoluté. Pona nini ye azo diriger batu na mibeko ya nzambe te, mais azo diriger batu na mibeko oyo batu bavotaki, na mibeko oyo batu basali. Et soki abimi na constitution ou bien abimi na ba règlement ya mboka tokotosa ete mbala moko kolanda ye eza sous absoluté. Na kopesa exemple ya Pharaon na Moïse. Moïse akendeke pa Pharaon. Moïse abokwami na ndako ya Pharaon. Moïse akola na ndako ya Pharaon. Metango nzamba tindaki abimisa bana Israël na Égypte. Batosaki lisusu Pharaon te. Mais Pharaon azalaki mokonzi. Pona nini azala ko diriger contrairement na mibeko ya nzambe. Mais tandis que bazolo na kata verset oyo ezali batu oyo botosi na bango ezali mutlak. Toto sa président mais tu es baki bazali na kata verset oyo te. Toto sa chef na bina famille pour kotosa bakolo na bakonzi ezo
ezo ezali pe eloko moko o isebezali kotinda yango mais bazali te na kati ya verset oyo nde oyo nalingaki na partage na bino kaka conseil tango bozali kosala politique soki bolingi kosala interprétation ya verset moko ya Coran na kosenga na bino bozwaka ba conseil epai ya ba religieux oyo batangi religion soki bozosala interprétation ya principe moko islamique bosengaka conseil na ba religieux soki bozosala interprétation ya constitution ya mboka to ya ba règlement ya mboka boluka ba conseil juridique avocat ba magistrat ou bien na bato oyo bazwi expérience na politique makasi ou bien yo moko zwa yango banda kotanga tango ko maîtriser yango nde okomi kosala interprétation na yango tika nzambe atia kongo na biso maboko pe abenir yango. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.